Le sac, bandeko balandi ya émission monoko mobange lumbaka solo kasi bimisaka makambo malonga nzambe na biso azwa lokumu mama oyo totiki matoyi na biso na maboko ya nzambe mpe mitema na biso eyamba oyo toza koyoka mpe evandisa yango na kati na biso mpe kopesa biso mayele ya kotambusa bomoi na biso. Merci Seigneur. Na pesi mbote na ya mosika papa Botembe baconseiller na nga liboso bote na papa Mangobo kokodi ya nzombo bote na mama Bele bote mingi na mama Impala mama Boboto pa yozali na tiki émission oyo vraiment kaka ndenge tolobaka kolo atambusa biso émission alelo toza na masolo kaka ndenge nalobaka soki tobandi likambo mona bato esali lokola balamuki na pongi. Dernièrement, l'émission na sala qui na lobaki ke eza ba lettre mususu pe ezozelanga awa na niveau ya WhatsApp nanga eza na babengi ngai awa na ndeko mwasi akomelaki nga ti pa ekobenga nga po expliquer nga malamu makambo na ye ndenge ezali. Ndeko mwasi wana alobi na nga boye mama biso tobotami na famille ya 5 personnes na 5 personnes wana ngai naza mwana ya misatu nazali awa na poto naza na France mwana ya liboso aza na Angola alukaki vraiment nzela po avoyage ya awa me ekoma likambo misatu batikala na Kinshasa oyo batikala na Kinshasa bazali bana mibali na kobokwama na biso ndenge tobokwamaki ensemble. Alors mama na biso kaka ndenge ezalaka mama kufa na papa kufaka vraiment avant mama mutatikalaka na biso mais nako bokoma tozalaki kobokwama en tout cas biso bana basi tozalaki kosala mingi ndenge utaki koloba na émission oyo eleki ke bana basi basukolaka basani bakombolaka basalaka bisala ebele na ndako soki baza bana mike me bana mibali bakende kobetaka bale bana mibali bakende kosaka na mwa metuka na bango basalaka penza misala te oyo esengeli kelere ya kokola eza misala ekoki kosunga ye eza mwa pasi bon mingi mpe basala na bango yango te me babonga na bango. Alors mama ngai likambo na ngai ezali pasi mingi naza na France me mama banda na ya nasalaka na mokanda ya motu mosusu nga moko nano nazwa mikanda te tala kaka oza na poto oyebi ndenge nini ezalaka soki ozangi mokanda naza na mokanda te. Naye kozwa sikoyo kobengama na bato ya Afrique ntango nga na ye poto nasali une année mama na nga akufaki asalaki crise mama asalaki crise ndenge nini ndeko na nga mobali akendeki kobunda bitumba ntango abundi bitumba kuna azokisi mutu. Alors balandi ye mbangu ntina kati ya lupango na biso ntango akoti na kati ya lupango mama bimi na ndako mpo ayamba mwana na ye apekisaki batika komona mama amoni bato bazolanda ye na machete wana mama pike crise mbala moko na makambo ngo mpe nyonso esilaki bamema mama na hôpital mama aloba lisusu te mama akufa. Et alors mama monoko ya mobange yaya aza na Angola situation pesa malamu te donc akende te na Kinshasa mpona kokunda mama ngai mpe nakende te oyebi kozanga mokanda mpasi na motema kuna na Kinshasa ndenge ya kokunda mama totindaki bambongo oyo tozalaki nango totindaki mpo basalaka makambo nyonso mais lokola toyebaki deja ke bandeko na biso ya mibali bazalaka na bango bato ya vraiment ya kimia te totindaki mbongo epa ndeko moko aza kuna na Kinshasa akei na ba maison oyo ya basalaka makambo ya bamatanga bateka ba cercueil biloko nyonso wana totuni kaka zwela biso prix bongo totindele mbongo tosalaki mpe kaka bongo ntina ndenge mama akundamaki na nsima ya kokundama ya mama mama nauti kobombelo te na nsima ya kokundama ya mama biso tobokwamaki na biso na ndako kofutela tozalaki na biso na lupango te donc tofandaki kaka biso nyonso esika moko. Alors na ndenge biso tobima tokende koluka mpona koluka tamo esika te ya moke tovandisa mama na biso afanda me mama akufi.
Mama akufi bandeko batikali to mama na biso akufeli na ndako ya kufutela. Bo ndako ya kufutela soki oyo azali kufutela ngo akufi. Bakozela nini? Bakozela ke soki garantie esili bobima. Boke na bino botika ndako ya bato. Soki boza na mbongo continuer kufuta, bo continuer kufuta. Alors tant maman kundami bandeko na biso bazalaki na garantie ya 3 mois. Tobenga bango biso nde tobenga bango ke lokola mama akufi ndako wana bozali kofutela ezalaki mwa talo boluka ta ndako mosusu bofanda parce là boza déjà na mama te botikali bino na bino bango bayokani lokola baza 3 bayokani kuna na Kinshasa na ndenge biso tolobaki na bango ke baluka ndako mosusu baboyaki koluka ndako mosusu babaki bango bafanda na bango wana bakoyebisa biso kaka ke bon bazwi ndako mosusu comme ça soki biso tosili mbongo bango bazofuta na bango bavandi na bango nzoka nde awa tozosala boye mama mibale déjà baza na basi bazali kofanda na basi na bango na kati ya lupango wana à part oyo akendeki koluka makambo wana mwana suka bango mibale wana bazalaki na basi na bango na kati ya ndako mama andima na ye biloko wana. Alors mama na sima biso toyebi ke tolobaki na bango babima na ndako wana comme ça garantie wana oyo ndako wana ekozala ke soki bazwi ndako ya mwa moke ba garantie wana bako diviser yango na 2 parties baluki mo esika moko boye bafandi mwa ndambo wana bakaboli kaka baluki ata ndenge ya kosala balinga na bango bongo te badesina na bango bafanda wana parce que bazalaki déjà na basi moye babima wana esalaki te kende mbongo esilaka te baza suna eloko te mpo bafuta ndako siko bakokende wapi batelengani kotelengana wana sikoyo bakomi okende pa bandeko na biso oyo bandeko ya famille bacousine batante oyo bango baza na poto basalisaka biso te bango baza bona boye tusa basalisaka bino te ndenge nini tata mwasi na biso aye kobenga bino bana ndeko nanga nazwi awa makambo ya bandeko na bino oyo batikala awa bandeko na bino batikala awa na ndenge mama kufaki boyaki pete po tata mwasi pa koyeba ne makambo te ndenge elekaka awa nde toye koexplike tata mwasi ke oyo aza na ngola vie eza pasi ngai pe awa nano nazwaki mokanda tele mama kufaki donc nasalaka na mokanda ya motu so osali na mokanda ya motu il faut spesaka ye mwa ndambo ezaka pasi oza nano na vie te na poto ndenge tolobaka na explike tata mwasi boye tata mwasi ayi ko comprendre tata mwasi alobi mais sikoyo bakosala ndenge nini bakokende wapi parce que ngai pe ndenge nazali awa c'est vrai nga naza na lupango na nga mais tala kaka ebele ya bato ndenge wana natia bango kaka na kati ya lupango ekozala pe bien te nga pe naza na bato naza pe na famille pe ya mobali boyebi ke tokoli mais mobali pe azali tata na bino noko na bino wana azali azonuna nakoki kolinga te ke famille ne bamona ke charge nyonso eza yanga nakoki kaka kosupporte bango quelques mois après baluka moyen mutu na mutu asimba nzela akende nde nga nasololaki na ndeko aza na ngola tobengi tata mwasi toexplike ye situation ndenge eleka ke biso toteyaki bango ke balongwa na ndako wana mpo mwa ndambo mbongo etikalaki mpe bango bazwa mutu na mutu adebriller avant data mo esika na ye to bazwa esika moko bango nyonso tata mwasi bandima te donc biso yo nde tozoyebisa biso ke bazalaki kaka na lupango wana esika oyo mama akufela siko biso tokosala ndenge nini mbongo pe awa balokotaka ngo te mbongo awa eza pasi so mutu azopesa yo mutu wana azonyokwa yango wana mama ngai napesi nanu yo nanu oza quand même mama oza mokolo ozalaka pe na bamikolo mosusu baleki yo posololaka tokosala sikoyo ndenge nini na situation oyo wana mama ata bino moko bandeko babolingo boyoki makambo ndenge ezali ngai pe nayoki ngai monoko ya mobange nayebi ke bandeko na nga baya na nga pe pa bazali kuna bazolanda émission oyo problème ezali wana mingi bamama mingi babondelaka bana ya mibale nga na remarkaka likambo wana bamama bamonaka bana mibali lokola babebe na bango surtout oyo bazalaka kabota mwana mobali moko to aboti basi ebele mibali mike bana mibali bana mama akoconsidere kaka mwana ne ya mobali koleka mwana mwasi akodebriller mwana mwasi akoteka makala akoteka fufu akotia nini sani na mutu po akende kodebriller mwana mwasi
Mais mwana mobali jamais ba maman batika kaya fanda wana comme ça ye baba ndako pesa ke kaka sima sima. Eza bizaleli mabe ndenge na utayi koluba. Bana basi mingi na kata Kinshasa na bolimbi sanga. Mama mususu akako tolere me mwana nya mwasake ndoko teka nzoto. Po yela bango mbongo na ndako. E mbongo wana lere ko ya yemoko mama te mutakolia. Akolia na bana ne mususu ya mibali. Me ya mibali soki bakako kuzwa basi kuna na libanda bango ndi mtu bazoke no kufuta lisusu basi wana. Ba ata bino moko ba mama toza wapi? Ba mama toza wapi? Soki lo sambo freme zo lokota bino te émission oya munuko mubange banda ko lokota bino na no place bobatami. Eza kitoko te mwana nyonso aza mwana. Et surtout mwana ya mobali. Mwana mobali azali chef na kati ya ndako. Chef fa sala musala. Chef fa ye bazala na makanisa malamu. Siko botala mama akufa kipona nini? Po mwana ni akende iko luka bitumba. Meza mwana mwasi te. Mutakende iko zwazemi. Mwana mobali nde mutakako luka bitumba. Bitumba na iko bomisa mama. Mama crise saliye. Ale mama akufi. Ye moko mwana wana ndenge kubomisi mama. Abomisa ki mama ndenge wana. Est-ce que atikala iko pesa mama te loko na kati hôpital? Nandimi yango te. Nandimi yango te. Siko atikali mama kufi ale sikoyo bandeko lisusu babanda kozwa charge na ye. Entre ta bandeko awa baza na souffrance. Ba mama nini kaka vraiment ba mama. Ba mama na biso moko ya Kinshasa ba mama na biso ya Congo bo changer bizaleli. Bo boko la bana ndenge moko. Bo linga bana ndenge moko. Bo bongisa bana ndenge moko po oyebite oyeko yasima. Mwana oyo soka zalaki malonga lingaka bomisa mama na yete. Bitumbo yake iko luka kuna bitumba wana bitumba ngo ya nini po ba expliquer ngango te. Ba expliquer nga yango te. Alors ba mama bozala batu oyo pa penza bazo pesa bana na bango mayele. Mama soki oteyaka mwana na yo te oza zero ozosala musala te. Liloba nzambe ezoloba na biso ke totika te koteya bana na biso. Tosala nyonso po bana na biso basala malamu. Me mama yo ya basi bakende koluka. Ya mibali bafanda bali ya kofele. Sikoyo. Okay. Batikali sikoyo. Oh, eza équation na français babengi yango équation na lingala kutu na yebite soki eza nini. Mikakatano to nini. Eza likambo munene eza matata. Bakokende wapi bakosala nini? Tata mwasi pe akoka kozwa charge na bango wana te. En plus bazali susu na basi. Nzambe na ngai. Pardon. Bino pe basi obokeni ko lokota ka bazemi ya ko lokota bolimbisa ngai. Na benga ngota ko lokota. Mobali azana ndaku te. Mobali azofanda epai na bango, epai ya mama na bango. Pardon. Azola na chambre to na salon. Tangu yozo ndima ko kende ko mipesa kuna. Ozu zemi, ozo signer ko kende ko la na salon. Ozo signer ko la na chambre moko na mama bokiloto nini. Boni pe boye bana basi pe. Soki mwana mbala monike lokola sala kate yazana esika te. Mbasi we babandi ko kima yepo na bongo. Bakozwa pe nani na lobata nini. Bakozwa pe mayele akene kuluka misala. Bakozwa pe mayele akoyekola ta misala. Siko tala nanu mikakatano bokende wapi? Bino basi wana bokozonge pa baboti na bino peut-être. Bakondima bino. Bokola libanda na mibali na bino. Tata mwasi andima na bana na yandeko na ye, andima lisusu na bino basi obozwaki bazemi, andima lisusu na bana oboboti atakutu. Wana lobi bobenga tata mwasi ndoji. Non. Boluka. Bosala na ndenge na bino ngana monite eloko nini bana basi bauti ko sala pona bino. Na monite bandeko na bino bauti ko sala nini parce que ye kuna na ngola zo souffrir. Ye awa zana mukanda te bozo yeba te pasi ya kozanga mukanda. El moko mtu azola la pongite poso ko sangi mukanda aweza lokola ba telemission awa na likolo na espace ozomo oyebi place okokoyela te mais batindi quand même quelque chose bakundi mama bino boyebi so kunda mama wana kunda mile mseza nde baniongo bakotaki baba ndako zongisa siko baniongo wana na mukanda bato ya zala ngo wana boyebi ko sala combien de mois pa ndako zongisa niongo wana ata bino munko vraiment bo changer quoi. Et si ko tata mwasi akobimisa bino ngape na diko yebisa tena bandeko na bino na obligé bango ke lokola boyaki émission bo sala boy bozongisa boy non conseil kaka na ko diko pesa peut-être na mawanzambe selon nga po tata mwasi pa yeba kiteke bino boyebisa ki bango babima na ndako wana po bo mifungola bo milongola na likambo wana bozwa mbongo
bozwa mbongo quel que soit montant botinda mbongo wana ekele na maboko ya tata mwasi. Tata mwasi azwa mbongo wana. Soki tata mwasi azwi mbongo wana avandisi bango, asololi na bango, apesi bango mbongo wana ke mbongo yango yo bo débrier. Mbongo yango yo bino moko siko bo débrier. Tango bakomona boye tango so bakoluka ta mwa studio, bakende kofina na bango misatu na basi na bango bongo to sala nini. Comme ça tango bamoni ke siko bakeleli penza ndenge wana, ndele msu bakoluka ko yekola ta misala. Bakoluka ba yekola ta misala po ba so vina bango pe na maboko. Po bino pe ko sala ko bana misala na bango te. Siko mama kei, mama mutazaki na ndako bango so bafandela ki siko mama kei. To souhaiter angote, ya bino fisi ko esandenge ni. Soko bota maki siko na mama wana te, soko bota maki na bandeko te bazana poto, ndeko azana poto na ndeko azana ngola. Elingaki za na ndenge ni. Mama pe, asi akei me wana na solo bela ba mama obatika ipo balobela ka mutu akufa te. Bino ba mama obotika li siko. Tala liwa oyo kufeli na ndako nini yo kufeli. Tala nanu eloko okotiko tika na sima na yo. Fo solo la kana bana no malamu. Tala likambo okotika sima na yo. Elle kapete ke nyonso mwana lingi asala na ye. Elle kate bana ya Kinshasa ngana so beta ngana yebite na Kinshasa wana. Ministre ya culture wana aksoki ministre na bata ya culture poto mesena na culture. Ministre ya justice, ministre ya justice. Atana tanga mingi te zwanga atana pembeni na yo papa nazala na ngai nazala ta secrétaire na yo na yebita soki conseiller. Po ekoma penza contrôle na kata ya Kinshasa na bandaku. Mwana mukolo lala kake pa batata na ye na ba mama na ye. Bobi misaye boko no tia bango na centre moko boy. Centre wana siko baba niko yekola misala. Soki ba yekoli misala nde bako yeba siko ko sala neni bako zo bandako. Tomoni bakuluna bango na bakendeki na mboka o bakendeki na bamboka wana. Bakomi lelo ba menuisier ba maçon, bakomi lelo bato ba yebi misala na bango baso sala misala, bakomi na bango malamu. Ba longo pe na bamboka na ba yeko kuta pe ba oyo bango batika o bazalaka pe na msu bakuluna na bango bazaka kana kikuluna ti sikoyo. Boyo pe basaka eloko moko te bazaka ka pe ti siko basale eloko te. Mboka nini oyo mwana ya 40 ans lobaka ke aza orphelin. Mboka nini mwana ya 45 azolela aza mwana. Biso to sala bana miketo boko mana bandeko na biso amibali. Bandeko na biso amibali na ba 20 na ndambu deja. Bazala ki mutu na mutu aza responsable ya ndaku na ye. Mutu na mutu aza na mwasi na ye na ndaku na ye. Oya sikoyo na yebi te na yebi lisusu te makambo ndenge nini changer. Qui paraissait ekomi ebele. Basali ya nzambe, basali ya nzambe. Boke ndeke ko fuye makambo mususu na Bible. Obola ndaka ko benga na bademo na bandoki. Eza nango kindoki te, eza bolembu na nzoto. Barabi na biso kuna na Bible ke paresse mutu na goigoi. Alobaka moyena bima libande zalite balinyo bakolia ngai balinyo basakuna me ba oyo babima kitongo baye kozonga balinyo bamoni bango te. Bible solo bango balinyo bamona kaka bango. Elingi koloba nini? Naza na pasi ngai na kokoka boye te ngai na kende ko masaki na mutu ngai na kende ko sala boye na kende ko bimisa mitoki pona nino bimisa mutoki te olia kana mutoki ya muninga. Bible lobia ko sala te ali ya pete. Olingi ko sala te osana nzoto kolongonu. Bozo boma bandeko na bino. Oya zalia wasata na mukanda te. Nzoto nyonso ko wofu ka ye likola ko sala misala pa pesa kabino. Ale libale ko yako komela ye pasi. Nana nuni te. Na bambula miasa nuni na nzoto. Po misala zo sale zoleka. Ye moko kutoza alia ta ndenge saliki alia na ye malamu. Restaurant kutakujiko kota te. Pona nini parce que fatinda kakaka nyonso. Échanger nani. Na kambo échanger ba pasteur bote ya kabango bote ya batu baluka misala. Bote ya batu baye ba misala. Baluka. Basala. Bote ya bango baye bakake mama eza na mkolo mama na tata bakonuna bango bana nde mtu bakoza charge. La mundele awa 18 ans okoli déjà. Mais na biso kuna. Na biso kuna 45 ans. Mais azwi pe na koko na 45 azwi pe na koko mais akolobaka biso ba orphelin to sala nini mais na soni vraiment mboka na biso boye banana ko tia catégorie penza ya vrai orphelin na catégorie ya ba orphelin lokuta wana ko tuna penza na kati ya mapango bozwi bango bosaleli bango centre moko boye na centre wana nde siko pa bafanda ka po baza ba orphelin bango bali baza ba orphelin bakele ko fanda na centre ba orphelin e ko sala kitoko na centre ba orphelin
ozali wana na bana na yo na bakoko na yo bino nyonso siko bokomi soki ba orphelin nga naza na mutu moko azala kobenga nga ntango nyonso mama naza orphelin mama naza orphelin oza na mbula boni 42 ans ngabime ngai ndenge nazali awa naza kutu donc na bakoko ebele lero wana nazalaki soki na ba 60 ngabime non okoki kosilisa nga boye te nga nakopesaka yo nini ntango nyonso yo nde moto okopesa nga soki vraiment oza orphelin nga na ye kotinda yo okende pa JP Masamba JP Masamba oyo atalaka makambo ya bana ba orphelin oyo ya ba nani ba orphelin oyo ya ba comédien ya ba artiste comédien donc nga na kotinda kombo na yo kuna lokolo lobi ki olinga nga penza na za mama na yo donc nga na kobisa JP Masamba ke yambela nga tata wana azali mwana na ngai me nga na nakufi te me yasa mikomisi na ye orphelin banda sala bongo tu sala pa ngai mais oui parce que ata kutu ndenge na za boye soki naza kaka lelo boye nakosunga te kosunga ezali te ke kokaba bakongo baloba lakisa mwana ndenge akolamba kwanga ke obanda kokabela kaka mwana kwanga non to changer nanu bizaleli changer basala ya nzambe bozoyoka bo changer mateya ezalaka te ka bapanie ya baofrande badimi non boteya nanu bato batelema baluka basala na bamboka musoko mona kaka mbabula ba changer forme ya mbabule comme mbabula mususu mais na mboka na biso te avandi na ye na bakwen kaka kotonga koloba kaka makambo ya bato na bakwen kaka makambo ya politiki mutezo toka wana osali na politiki ya Mobutu osali na politiki ya Laurent Kabila osali na politiki ya Joseph Kabila na politiki siko ya Tshisekedi ezozela su politiki nini politiki ya malamu ezali ke luka osala musala yekola musala politiki ya malamu yango wana oko changer vie na yo nzambe vraiment nakomi na suka nzambe apambola bino ezala bino bano boyoki bolandi ezala bino ba parents boyoki bolandi bandeko oyo bengaki nga ndeko komelaki ngai na lisolo lobelaki ngai yango wana ba ope baza na pose ya koloba lisusu naza toujours wana pona kosunga nzambe apambola bino merci.